Merci chers internautes, je suis très heureux parce que vous êtes branchés ce côté devant votre site qui est intitulé www.congoyasika.net. Où ma solo, ils ont quand même pas le boss Maurice Moukoul, premier, donc number one. Alors, chers internautes, mission de ça lelo, tu me un peu au tamboula parce que tu sais nous toujours c'est aux arabatouilles sur le terrain. Tu me un peu au tamboula, na au tamboula wana, tu veux surprendre artiste moko boye. Je crois que artiste wana boye bae. Et puis as artiste moko o pas tout ça la mingi, surtout dans le monde d'Anzunding. Bon, tu éviter ce qui dans le monde d'Anzunding azarana héros dans l'ombre ou alors à apparaître rapper ou bien à figurer ou bien à tourner rapper na ba film au total na Anzunding. Je crois que nous na poto partout à travers le monde ba film au total ou vous sepela na mingi wana. Ezara mutu moko oya sala rango ezara pe na artiste moko oya komaka yango na ebite est-ce que boyebaka ke ezara na artiste moko be mutu komaka yango et beau image babi yonde nzamba image babi yonde film à Jésus le boss Moukoul. Alors avant que nous puissions débiter notre émission en bonté, alors ebongi misoni azo sengele mamoko on a dit que ça a particulièrement plaisir na maman na biso azolanda biso molongali le boss maman Anne Kibamba et puis sans oublier Tabita Nyangi hors noir tout là non les mots après beaucoup découvrir tant kozonga beaucoup découvrir artiste na bino nzamba image beau misoni. C'est bien que tu es fixé na bakilo date nini na mwa nini po liste na biso pe to bana déjà kokoma po toza na retard te yango na toyeba santé eza bien te santé eza bien wana liste wana ndenge lolobi ya kote na bino ndenge lolobi lo prepare na moni lokoko jida nanu mwa muke po makambo eza lisusu ndenge ezalaki te ndenge nde yai kolobila ngo kuna eza lisusu ndenge wana te topi ata yo moko soki okamati muluba mukongo mungala nanani soki muswahili tuza mbuka nini mbuka moko te Congo tuza mbuka moko Congo esali nini voilà yango sikoyo mwana leli akei na famille ya mobali akenda kovisite ndenge ezalaka mwana vi akutanaka na babukilo na ye mwana ke wana tata wana ndenge mwana sipleke ngai tata siliki ntango ayibikaka kina mwana zade muyaka ote biso tozali baswahili tukukubala na bayaka te ngai natuni yango biso tosala nini kwa bayina biso fale yebisa ekota bamama ne baya baswahili sikoyo semeki na imba dans tout alobi nini kasi donc bango balobi ke libala iza lisusu te mwana na bango aluka mwasi mosusu donc na faidei ibebi semeki tokola po toa mikolo nde toyebi biso mibale bona leki nango se ya mwana moke ancien mwana moke azawa te ozoyoka nga nasi nayebisi na famille nasi toyebisi na banoko na biso batutu basi bayebi siko babengi nga bayebisanga na ye ofixe biso mwana date yango ale siko biloko ozoinforme biso yango wana ke non mabikolo esali nini moluba na mokongo bakesali na nini to biso so bakongolais siko esali nini likambo mosusu ekokozala mwa bien po ndenge azali wana natindi ye kote mosusu ladi kaka na bimi wana nabandi kozonga na ngai oyebi na nzela nakutani na mobali oyo ya mwana oyo nabianganakako nga nakutani na monkela na motuka alwati kitoko sikoyo nga nakutani na ye nalobi oyo monkela natala ye sikoyo nayebisi vaidei leli nazongi awa nalobi na ye nga nakutani na monkela mais osala nyonso ukenda komsa lokola azali mobali oyo bandaka na ye na pasi kende losolola na yo ya kopesa nga la porte banda bya kenda déjà seti na yo ekende ka kutambula kulaka yo
biso nde toza kote tosoya na famille nde nayebisaki yo mokolo yaki na nouvelle na biso keno noko na biso mpe trokula ye moto akosala liste na kote na biso bomama ye moto atindinga kende epe basemiki na bino oyeba dati na mwa biloko oyo ozoyebisanga ntango ozoyebisanga ke omoni mobali ne soki monker wana presse na yo nayebisaka yo ni na vie ya moto kotia pointe tia virgule toyebi lobi te esali yo soni sikoyo lelo mbala yona ye wana azwi vie sikoyo oyebisanga sor na yo eza nini omoni soni te Friday. Nakuti moke na mwasi. Tonga papa mutasali nga boya moke. Ayibe mutasali nga mobali wana wa balanga wana. Isimbi te babenga nge pana bango. Oncle bo mona patonga na omona. Papa merci. C'est bien que pour yo linga ko lingo gagner ne so so à moi ne sukiwa. O telenga niti mo no tulu fait tous les deux côtés. Hein c'est mec. Po yo lingi mbongo. Ye combine yo obota ko ya ba yo versement chaque mois. Tout ce qui va expliquer biso. Hein? Kolela mwana moi c'est ça la pasteur. Wanto qui hein? Qui on toli ba mbongo. O te que moi ça da flair. Ti que moi la ça so pela apela na e. Asa besoin ba ina bala bala. Olingi mbongo. Ce qu'on a malheur au quel mois. Eh chante ya pe mbala moko. Qu'est-ce qu'il faut que mon ba nso ya so bala. Hein? On peut le voir tout ça à côté de la tête mais moto loba on doit penser on peut nda parce que le tika mutuna mbali nayo via mutatima na boko nzambe lobo yebi via mon cœur c'est on doit tirer point tiko yo sali ya yo mwana sali ba bon mwana hein on tiki point le dosage mon frère en voulant trop gagner un jour peut-être so pesa ngai mwana olingite o mukolo soko mona ezosimba te oyebi ndako poni boyeko kimubange na oyo ozona gene nde na mbongo mwana ozali nde bikama na ngai ezali. Chers internautes, je crois que toujours na cadre ya émission na no briefing ils ont passé bon na site na bino www.congoyasika.net tant nous avons la www.congoyasika.net na mona mpandi le boss le premier, donc toujours number one. Thomas Solo des Apanaye. Alors, pour découvrir artiste Nabino, je crois que Bungito soit appelé artiste, votre maman appelé artiste. Oh, on a le bel akibino. Na oboti kota la élément au school. Bonjour Ali. Oui, bonjour. Pourquoi peut ça son prénom na ote? Ouais, mon vrai nom c'est Ali Mampouya. Voilà. Ali Mampouya. Alors pourquoi Timbalanga? Bon, Timbalanga eza moi ba comme mzuto nazwa selon rôle on a joué. Timbalanga pour air moko tokota ba maya ba kasayen donc na kubeta na ton ya baluba net na bato batala pièce ya mbongo na jouer na combat Timbalanga donc na préférer na zo combo penda o eza ya côté wana kota kasai donc eza ka pour na rôle de na zo Timbalanga. Je crois qu'il va l'un des émissions où comprendre moi parcours na yo na ogo résumé mon parcours na yo. Ouais bon bané oui bané liki moi belé depuis ton banda en fait depuis na banda musalango mais na obetara lisolo ata na préciser en été mais boye ba quand même nzila na leka au théâtre ton banda on a l'église on doit prier dans l'église évangélique des sacrificateurs banda kinanu ba journée ya jeunesse tout ça ba théâtre ti na yoko kota ce qu'on a groupe Maman Bonheur qui est dirigé par Ibara Premier. Je vois bana bumbu bazo koma jata na otanga Ibara Premier banda kiwana maleme ti to yoko sala nouvelle formule na Bayonne que son âme repose en paix. Tout ça li nouvelle formule et après nouvelle formule to yoko tika ndenga moko siko na bité na moi mayele ndambo ekoli na ko banda siko loko na ngamoko na yoko sala super étoile du théâtre
tu évolué ti bon esimbaka penda te nde sikoyo major zolozolo série wana azozala na kimbangu na hôtel Jumbo ayaka kozwa idée asangisa ba jeune talent basalaka biloko na kombo les amis du théâtre tobandaka ngo pe mais esimbaka pe kaka nanu te toye kotika na bite le roi déjà na baki nonga na kobundaka ndenge nanga nde sikoyo avant en fait na bosani mukena zonga sima muke avant major azwa idée na osala les amis du théâtre na kotaka les duos du théâtre les aki dirigé par Willy Mambu PC Mote Place Aza na papa Johnny Nchakala évolué na bangoti les duos okota mutu mbutu na zongi sosima na bolingo ya musala ngo nde lelo na yosala cultura théâtre o ezati lelo. Donc cultura théâtre o ezati lelo. Donc je prends place au couture les ambi siège ligne à cultura théâtre. Évidemment on a répété awa chez Antobe Mogrosso. Donc chez Antobe Mogrosso. Alors cultura théâtre ça dit combien de temps depuis pour créer un mot? C'est au comme en fait le 10 mars il y a eu le qui au qui ça 3 ans. Bon, je crois au lobby qui n'a lundi ni parcours na yo côté ni major Zolozolo que j'ai sali en passant au lobby sous cultura théâtre. Bon, on a cultura théâtre. Ma film est bon au déjà pour réaliser. Tout ça les mois est belé. Bon, obligatoire moi to zana noir mon na cricket bo selo ba cricket tengami bozongi sima mo moke. Le film même sous to sala et bimate to sala papa to chéri image eza mais et les gars pendant on a écranté obliga maman ba chaîne ndenge zara kindezonga après on a to sala les 100 humains après les 100 humains to sala papa général wana les gars na télévision na Africa TV après papa général to sala mbongo to sali yango sikoyo bikaka na ba chaîne ndenge alara ba changer mon compte muso na idéologie na ye idéologie wana na biso ba condition ba cheki tukokaki na nute tozongi sima yango sikoyo pièce yango ya mbongo to ya ko bandela yango sikoyo na cadre ya nzonzingi ya mouvement je crois to lobela pe pièce yango bien voilà ba pièce to sai déjà sikoyo to uti ko tourner noko. Je crois une question est bongi beau image nzamba image c'est tant au monde a nzela ou bien tant bato ba otala alors ba ko benga yo muta maboke to muta théâtre c'est qui hein bon siko boya ki maboke pe batala ka siko ndenge théâtre ezalaka kala bas peut-être par rapport à ndenge théâtre ezalaka kala na ba look moko boye jouer li moko boye lelo yo ba tellement ba évoluer na mamongo ya théâtre ya on ba comment ki makombo na théâtre et puis maboke comme wana dimaka à partir ya papa maboke ngalema ma série wana ba papa molangia pembe théâtre basala ba ran impact makasi zaki so no ke tala théâtre ozoba na ke tala maboke alors comme moi na petit kala ti lelo mais lelo to comment boya comme bongo je crois Timbalanga la seule émission d'artiste mo bena tunaye yo nzunzingi lobela raoni ya répondre que nzunzingi asaka na ma sécurité donc nzunzingi a moninga na hote alors selon yo nzunzingi lobela boni makamwe belé ay biso papa nzonzinga ya bien moko nzonzinga ya bien moko ozwa idée siko bien nango soki ozozwa pe ba marché ebele lelo ozotala mon artiste comédien moni pe kazo vivre pe kaka na musala na ye zolata bien ofuta parler musu pa sombi parler kaka na musala oyo nyoso wana eza nini nzonzinga moni kala théâtre bato bandosala ngo mingi mpona succès kaka mutu asali théâtre po bamone na télé ayebana oleki baola kiso musapi bato bazotele miso baposer ba question dès que ezalaki kaka mpona voilà mais lelo oyo grâce à nzonzinga bamasse ebele va se retrouver lelo okomona kala toyebaka ke non omakambo ya forme eza kaka bamusicien mais lelo ozomona artiste comédien beti musicien beti ozomona lelo ezosala bien donc grâce à nzonzinga lelo oyo bato ebele va se retrouver donc Timbalanga va se retrouver na oloba oui par rapport à ndenge nazalaka po liboso ezalaki bosali théâtre eleki na écran esuki ndenge wana mais lelo bazoteka bilongi na biso mo nde bazoteka tosala mwa soki moke alobi na koloba oui mais en même temps akale mais Timbalanga botabaka
Major Zolo Zolo. Et ça vous travaillez en dégâts. Bon, Bandeli sur le PC mode place à ça. Prêtre, Major Zolo Zolo, petit naoye. Voilà. Je travaille en Major. Et logo aussi na lobango déjà na émission moko. Nazo bandela ngo isusu. Enfin, soit on a un gros plan, on a bandé la soupe au loba. Peut-être dans le loba quand on tombe sous, hein, ils allaient bien penser. La bandé là, tout travail là, major. Major d'abord, à Zamuto a oumeli dans le monde de la production. Monique oumeli dans le monde de la production, qu'on vende trop na bateau basala théâtre. Major comme une expérience mourée au Saranate. Expérience naïe, ils ont la réalisation. Comment réaliser ma casse, na ko filmer, ou filmer même sous botal la rana, yé moro na caméra, na mise en scène, nazo comment, à filmer, à réaliser. Côté second scénario, major ils ont pas filmer penda, à outil na poto, à partir à poto, via yaka na kaye na yé, à commis film na yé, aye na ngo na kine, tant moyen na kine, adapter mutu. Azamuto elo monsieur Zara tant monsieur lo mo roza lozangisi peut-être muto apemeni no pe akoide akoya na idée aye na idée na ye totality ave place monte to go chia mo eloko bo so que za bien wana sko ebo wana sko ali mtaisi to go chia eloko bo to discuter sur le wana za bien adopter. So ils ont ma belle expérience pas en amour, avant battre oh boy moni na boy yango pour na boy bo. So ils ont ma raison to tiki. Bon, nga ce qui na komaka to na komaka te. Wana muzi ya mukolo yamba yemo major zolo maramutu si yemo. Question nga la poser ki yango te. Ezaki question nga ngana tu na boy. Balandi émission briefing sur www.congoyasika.net. Tout le monde a qu'à on a lundi tout là je crois biso tout là ensemble que tanga uta rapporto ayaka ayena film na ye bo azape mutu abi mutu moko te na mokilo ya binyoso quelque part pas benga rayo ne mo loko boye o moni ndenge nini ate président loko boye peut-être président loko boye ko ta mais des fois tout le monde a kaka na ba film mise en scène réalisation peut-être un peu na éviter côté montage peut-être na taka kate bo caméra lobi yemoko a simbaka to yango moni mo eloko wana to linga ki peut-être un peu au limbolela bisango bien na nini na émission donc yo ba œuvre yo salara donc bona éviter peut-être ezalaka côté script malgré que côté script tout le monde a rappelé que non tout le monde a répété que non Timbalanga tout le monde je crois que les internautes il y a une émission au briefing makamusu soju to koyamba yemoko major que je salue toujours en passant de aroyi tout ça bisango alors n'attend to fungola que émission na biso to senga ki élément moko boeza ki film moko est-ce que on peut expliquer biso film anaté et c'est pas ça qui ndenge nini et puis tant vous avez qui na nzungu votre travail toujours de votre travail na major en film là oh ba uti ko landa sigo. Donc voilà, tout travail bien moi, les amis du théâtre. Major ayebisa ngaboué, na 500 bactères, il y a qu'il tira. Tu invité quelques bateaux, tout ça la filmer comme ça. Yemoko a coproduire en gobo. Malheureusement, il est le film maintenant du maté. Major après ça matériel naïe, tout ça là nango, ba monta pegara na ba matériel naïe. Film Salama, on a écrit par moi-même. Je crois que c'est bon mon so moné bandeli la ngoma mais idée aller l'empouya la film le costo donc au travail na ye abane pe ko assister biso na réalisation awa boete bossa donc ezaki ne mona parce que abimisa ki on tamona ki moi ba défaillance ou comment bien peut-être le comme vous et puis ça qui contretemps bon là on a ba question mususu Rosano major azana replay Royakin Royamba yo kotuna ye azamutu tamso zotala yazarane na poto biso anakini réalité ya poto ye mo mutu ayebi peut-être moi zoyeba que non tant nini senga bimiselo kwana peut-être pour na travailler mingi na bactère ya oyo peut-être na nzonting na basali benda mingi te bien que basundia ta bazala ki banani mais bazaki benda mingi te mo loko ndengona il faut flasher les kalika non moi trop
ti si maintenant ba tu bazo lengi ba osoma peut-être cause à la l'une des raisons ils ont freiné dans nos pièces mais toujours et ça car au sala film mon bené dit comme ti le tu pas fait suite na hotel na sala ko mon côté na sala mi balé on a dit comme boyebi place édition na ezali on préférait toquer pendant la caméra toquer ko tuna ye film moi na batuti lelo et bi maraté ndenge mini mon copain de Zovan n'a pas raboué. Peut-être que l'art n'a rien à mon film, mais il dit comme Fandi n'a pas. Et vous imaginez l'autre comment fait pour la caméra, tu vois la réalité où ils ont s'est passé. Alors, mais quand un peu qu'on le verse concernant le film, mais en bon. Nambongo peut se passer qui n'est parce que autour le Bézagi il y a le poste parce que autour le Bézagi il y a Mbongo il s'est passé Mbongo et puis c'est Mbongo comme titre il y a film mais ça peut intitulé ou alors netka bon on a le PC pendant Mbongo mais et sali makambo Mbongo eza pièce oyanga na comment je crois na lobaki na bandeli que non na ça déjà pièce on est les gars na écran mais et katanaka Mbongo ezaki produit par Chéribin Lunga na Seba Production, Seba Ngwidi, Bangonde, Bayaki, tout solo na bango, bache ba moyen na bango, tout ça la pièce. Mais tout ça la pièce wana, tout travailler na majorité à bactéries za bana ya culture théâtre. Malgré ba invité bazaya, esenga ki bazala po, bika marché on est à la resenga avec bilongio et salami trop et kota kota. Na pièce wana Mbongo nde siko esika penza chimbalanga ebimaka po banda na banda nzonzingi na sala pièce était na jouer tatu chimbalanga pour mon ya ba talent mususu jusque là nano ebimi penza te alors on a profité de na pièce à Mbongo na se déchaîner beta penza donc moto wa talango vraiment et ça déjà na marché même sur côté na YouTube au beti Mbongo théâtre roman nango ba tiango wana au tala penza pièce pour ba commentaire à batu déjà tozo zwango on a pensé Zaki. Je crois que le Bélamoké est une culture théâtre. Quand tu as la culture théâtre, relation on a Félix c'est quoi? Vous avez dit dans le président Félix culture théâtre, culture pays vie. Relation de ça dans on dit que question na zela quand tu vas tout ba yamba ba tout na ngelo wote. Moni monstre d'amour, ça fait c'est non mbote. Moko wa bongo mutamaye les belé. Azana muto na lingami mais ngala vina otokuta na boite mais na dit un jour nzamba sa otokuta na muto na lingaka mingi na ba texte na yena sepela na ngombe sagesse ya na kati wana jeté ina banzembu na yo oyo ka buzo bateni nité donc a muto na lingaka mingi donc na ko linge mingi wana ngape na ko penser na bité nga pèse les lots dans le groupe na otcha na komba culture théâtre na culture théâtre pourquoi na culture au monde il y a le mot culture au de manakati wana donc c'est la culture à travers le théâtre depuis c'est pela na président na sepela na ye et puis à part pour sepela na ye théâtre c'est la culture tout des culture théâtre et ça pour encadrer combien des acteurs vas-y une trentaine mais on va se présenter régulièrement c'est une vingtaine. Nabika tango vina no côté de ndate moi kiti ça ba terme sur baza ayelelo akimi kala nemwana et bon image na simalango zo mona banani est-ce que batero bana simala so to ko de ko longa tamu ko kasi bafandi po ba mona na te bafandi pamba te po ba mona na atambo mbote be ba na mo a dire ozanga te mais bazala randambo kitira toza rebelle moi ndambo wana ba totoyi ba papa ko mona na passer ba sanga mo a dire te ba mo moko nde apesele lati oza émission préférée oh bona wate pour artiste et comédien kitira théâtre donc toza pena toza bunda poto kile liboso artiste Landrine a travaillé avec le président Ali. Nous avons un Carole dans la pièce où travailler là. Pour pasteur Mickey, tous en la culture et pas président Ali, naza parmi les acteurs, puis naza parmi les chefs. Moi c'est Betty, na joue à groupe ya Ali Mapuya, na pesi bambo tebele, na bateau va sepela na biso. Ouais, on a longuement nos lunettes, au moins on a Corneille bien. Corneille Mwimba yoyo acteur na kata culture théâtre
toza toujours wana pona kosepelisa bino, toza toujours wana pona kozela ba conseil na bino, ba remarque na bino na oyo nyonso bomonaka ya mabe soki ezali je crois que sur Congo ya sika tokozwa toujours ba remarque na bino ekomela biso dao na kolobaka yango wana nazaka eba président na ngai nazozwa formation pona zwa pona na qualité o bozomona wana na banzonzingi naza nano mais ya plus ezali o tokolobe. Ouais, merci d'abord pour la parole. Je réponds au nom de Hervé Kina. Moko en kata basoda ya kati ya groupe ya culture théâtre ya Ali Chimbalanga autrement dit Papa Jos. Donc soda makasi yoyo Hervé Kina artiste na bino. Donc mingi ya kolobeza te za rande musala folo ba place na biso. Donc musala ka ndem te koloba bo pesa biso vraiment temps, bo pesa biso chance ya kotala pe ba pièce na biso ya bilo na biso bo découvrir o niza na kati ya Ali Chimbalanga biso na movie to binga ke monstre ndeka ba benga monstre lo ba ke Félix Wazekwa donc ata mutu ye a préféraka na ba idée ya Wazekwa ya ngoye sikwa ya na monde ya théâtre donc ata binga ke monstre. Je crois nos chers internautes vous a branché ce côté na site ou puis vous autres l'émission au briefing tolandi tomuni ba artiste ba acteur ba actrice ba s'exprimer mais na film ana mbongo obeta pe bangai na wana mais là biso mbongo za ya benda ngondo abnelo ba makasi donc o batu ba yeba kanga nango na les dieux du théâtre et bimi et ba musuku to ba kamora bi oh ali onzo kazaka kasayen pour mona na biloko major son a joué jeune te mona kenda ba maya bato bandundu mais bato bakamona obeta penda chiluba ya solo. Mais est-ce qu'on précise biso ozala kasayen tout du côté bafle ou bien ba kolom tout ça pour côté na pe est compliqué à bato momukie. Moi je suis kasayen malgré que moi mampuya hein les arabes na ba kasayen. Bon je crois bato la ndorba ba découvrir non na yo wana ozala na kumbu moko boué et puis c'est ça bon plaisir sur tangi bon kumbu no moko bozala na moko kumbu moko boué ozala na moko mais na kati ya pièce na mbongo comme wana eza mais na cadre émission na rolo bango po ezala te que non na komaka na papier na kangi donc ezala nango. Eh bien, je réponds au nom de Tatou Constantin Chimbalanga Wababa Fami Chibi Wale Rufantari ya muntu mukolobi chobechebe mwana abunika yembe chiputa ka fumuji ndani mulambando aye mwakati bantu budo butu punitatu chombe cha mikuba waba mwamba nyunyu wa musa nkani kaje buwa kayembe ka fumuji kengani kamba chimbulu bulo butu waba kankolon kongo kabachi obwa ibele wakaba sele gachi en tout cas maman ils abilo rezebele na kati ya culture kaka so nza mazo sunga batu balotia moyen na bango to ça ba pièce pour mona o eza je crois à part pas du comme à part pas major ba kisi ba film ni muso yo koma na koma c'est te bipe à part pe na culture théâtre ba film ni oyo koma na koma ifuti ezaki ya Kungwata Sébastien ngam na koma ifuti na autre comme mal au cœur, il y a Polydor Madot. Pour ne citer que cela. Donc, ils ont vraiment la commande. Alors, chers internautes, nous tendons vers la fin de notre tranche, notre émission. Je crois pour la batte, Oyo Balandarabino, Oba Sepelaka na ba film na bino, émission yango, Ope Bazolanda yo de partout. Moni no rolo ba kona bango. Mon rolo bezara rakir. Groupe yangoyo batutu balingaka Ali nazo bunda puisque là nazana na mutute to batu o bazo soutenir nga baza penda na onte souci na biso ezalaka ya promouvoir la culture à travers le théâtre mais pour promouvoir la culture ça demande des moyens pour bo découvrir pe o biso toza pour bo yeba pe nini to kote ya na batu ezo senga batu baya bacha ba moyen na bango anje batie ba moyen comme ça biso to sali boulot na biso za mateya tozote ya batu biloko ezebele ba pièce ezebele to ko bimisa tant sous moto ya ko aider biso moi matériel moi ndenge za la système exact alors c'est ben akina ba ko kuta bino voilà yango na ina pesa ba numéro na contact ko kuta biso le lot oze pa yanto be mon koso en face à combien na ngiringiri mais lobi pe tant sous
tu cause aussi comme ça alors ça bien appelé ça ne ba numéro na contact on a mututu kwa ndingi ko pesa remarque to ko soutenir groupe numéro ya ngo 00243 ya Willy Moucheni. Voilà, ya Willy Moucheni 999 39 12 03. Numéro à Mibale, toujours ya Willy Moucheni 89 pardon 60 68 633. Donc 00243 89 60 68 633. Wana mnaba kozwanga moko. Vraiment soutien na bino esa la biso bien. Vraiment o balinga kanga vraiment hein bosunga biso to sa musala. Musala esenga ka mwa ba moyens za lelo pe oyeki ni bokuti ali ya mopanza na bien. Zate que non ali abela ka côté hôpital a ko souffrir. Neti na zabo moi maramoze belé mais nyoso za lo ba boete. Na numéro na pesi o ya obenga to solola na pesa moi ba détail belé. O ba numéro bino banani. Oh, bate belego tala monezabo major zolozo la fulanga. Viwana afulanga lelo soki ali pe mo appel ya photo eza viona po tous a même reconnaissant na nga ko sa elorote muto abimisi yo on ni makai toujours malgré moko mo ba keti ki tamike mike eza makamba vie na petit na ye ba songere boko ta mayi otiga ngana vie na nga tozala alors bato balanda nga o balinga nga na pesa bango mo ba mbote place baza na bani na yemo le boss major zolo place baza na mama Janine Ditina Edi Mambu na makato na kati États-Unis malgré mikolo to solo lité nazakaka ige bilega papa mawa na Miriam Ngoma mama mawa na kati ya Luanda na bosante de chic ngolo bayo kelanga pe mawa po papa mawa na mama mawa ndolo bibo kuto tumboli ya so landi code goya mo pourcentage na ndenge ya lara de chic ngolo hein na Jocelyn Tanga na kati ya Ilia na Angola toza Odette Malangi on a petit na ngamoko to banane théâtre kala Odette Malangi petit à na nord lelo na kati Allemagne. Francis Mwangu le boss très calme ya sa marambo minene Francis Mwangu Mireille Mayamba malgré mikolo to solo lité na kati ya London Mireille Mayamba Hermine Bouika sinanga ozobenga te mais viens na yo alors ils ont toujours en tout cas bango tu wana na pesi ba moto ni na bosse na mutu mo za très cher Adrien motomètre wana konda viens na nga ya ninga osakana te ya Adrien kolo bengi petit na hote mot de place aux Adrien motomètre ça va Adrien motomètre alors to comme la fin de l'émission alors pour ngai na kosenga toujours na bino bato e bozola d'émission souvent tozara toujours na besoin ba remarque na bino je crois numéro émission na besoin de pasaka deux numéros ça affiché kuna ya biso na ya kuna donyo cesara ba numéro na biso c'est vous en ba remarque ya kusala biso et puis pour la bato oyo bozo préférer émission oyo toujours numéro zawana bobenga tokoyeba ndenge ni tokosala na bino oboza na Europe oboza partout à travers le monde oboza toujours na besoin ba promotion na bino numéro na biso ba numéro na biso ça toujours affiché wana alors nazo remercier beaucoup plus dans les boss Maurice Mukulu les premiers voilà les boss na biso number 1 motema ya mama Anne Kibam et puis côté image à travailler na zaki ngamote parce que tu as toujours na héros dans l'ombre ou ça là qui est au vivre Nyorchikeya pour découvrir émission la émission briefing ba biende a tourner film à Jésus-Christ la biende sunzanga ba image et beau image comme ça pour mona et puis pour découvrir en tout cas na mpanzi pe na moni pe baldi dedo côté kuna simbi machine alors et ça bien ba fan na biso au binonio se vous a toujours branché l'émission oyo bolanda mais ngai elo na zana ngoko ça ba appel na bino et ça ils sont toujours bien alors pour tikala toujours branché ce côté le site internet na biso et benga mbongo na www.congoyasika.net toujours branché l'émission na mon briefing alors ici longote et puis na bosenité na mopanzi moni master na ngai ripasemo toujours na mopanzi toujours de cœur toujours na kati tumona ni bongo la prochaine émission et puis na bosenité molongani ya junior kia kana molongani na ye on a bala na ye vous êtes nini la spécialité hors brut
Tanzania, à la prochaine.